Ba musicien bina filé ba lekisi le yo. Na stabilité ba tambola na ba voiture. Ah non, pas jusque là. Ba c'est le wana eza jalousie mal placée. Lelo, libe ba gloire na Karine na Paris siko. Karine na poto nyo sakena na ba avion. Ye maïté, ye sala route risque wana te. Ye pena maïté, ye pena mata ba avion. C'est le onenga sana ko faire voyager ba musicien congolais orchestre mo banda a longo na ba kena ba poto. Faire rigoler na lo ba benda ke ba yuma ba vida kala. Et ça c'est le. Ne pas fallait ba jaloux et ça c'est le. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière oyeba ke eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolité misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est gagné. Alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate ezaloka héritier zo dirigé muta simi bendele ya maison mère lelo batutu ya maison nanga tikala obisata disque ata autant fala bimisa calendrier ne ba misa maison mère musu be bazana ba beta pe misi fa ba bimisa héritier oza c'est le caillou na ekoma il faut mata kuna na betage na poto azongi en plus oyo ko sabiso o blusa Ah mais na betage ni na mo. na poto oyo ko sabiso o blusa na lati ba 12 000 euros c'est le yango bafuta ko combien ko somba blusa 12 000 euros banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondition ya kitoko mpe elengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate mai pepele nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka ekei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko bokosentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. ezalaka Ken Piana ezalaka Karine Mokonzi bango balinga kute ko kanisaka mutu est-ce que somona Ken Piana akangisa mutu bafinga ba papa na bango bafinga ba mal bafinga na bandeko ne ba filma akangisa mutu te ko sa ba vanti te acteur a film akufa te même ata ba Ken Piana ba bi ke acteur a film ya YouTube Karine on a ko sorte na ba mai na ba Ken Piana Papson Makungi, au monde Ken Piana. Ailleurs, il y a
bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko. Chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Merci ma fidèle internaute Nabiso, vraiment boza branché à Rolanda Bisso. En direct on a plaisir parce que on a bien Arabino ba famille Nabiso. Un grand merci à tout le monde, un grand merci aussi Nabato, vraiment un message trop ko liker, pe ko aimer ba vidéo Nabiso et surtout là Tozara toujours pour communiquer, informer. Un grand merci à Dominique Moulumba Kankwazakana derrière la caméra. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle, lui c'est qui? Lui c'est Whisky Uchi à la régie finale. Un grand merci aussi à toutes ces personnes-là au bas de soutenir Peggy Titan, le parallélo. Merci Nakari Nonzolo, Lomoté Ma Liberté, Closet. Merci aussi à celle qu'on appelle Babi Couple à champion. La Pessimbote, na Julia Kwete depuis Japon, Motema ya Papa Nabiso, Cédric Bobouya. Un grand merci aussi. Nebo Moni Lelovman Abakitio CP Sabino, Nabi Ketoza na maison grâce sur grâce et pas Madame Jenny. Oza a besoin. Obala, moi si na yo angenga loko la grâce temo, angenga ki na mariage, ala ta robe ya solo. Bengara Peggy Titan na Romemayo, na maison grâce sur grâce et pas à Madame Jenny. Merci aussi à celui qu'on appelle Joe Lili Atal en chair et annonce. Cadet et Kassa, la grand frère pop, Batutu Bazolanda Bisso. L'actualité reste l'actualité. Boyebi que ce matin, n'est solo par rapport à l'actualité sur internet. Gloire Langi, tout le monde y est déjà. Nakati à Paris, en couple, bien accompagné. Na moi na bango ya mobali donc biso beka tozalaka pour na kosala ba actualité to kosola boyebi ke Peggy Titan mingi ba invité na e bazara vraiment costaud hein koso na mamunioso déjà je suis avec Janvier Mangoke au l'autre solo année de la part de Ritier Watanabe to monique l'album mi ange mi démon na Kinshasa awa na minute album ozo mené Babi l'avantage est ça, album Mi Ange Mi Démon, Héritier Watanabe, Tokosolapé, Héritier Watanabe, séjour maintenant là, na Kindu, Kalamingta Roya Awa, Tokoselapé, Héritier Watanabe, Kalamingte a représenté Bissopé calendrier nae, ou est accompagné jusqu'à 2022. Naza, na Janvier Wata, moi na ba maman, toujours. Bonjour Janvier Watt. Ouais, bonjour Peggy Titan. Bonne santé. Ouais, par la grâce de Denza Bazoba, tu as toujours Janvier Watt, moi, na ba maman, ou ba maman, tout balinga rocha, toujours le beau copain.
pembeni na ye napesi maman Brazil Bokumba maman social mbote napesi mère nanga Aurélie Kabesa napesi mbote place oza na bosani te mère evi ba solution motema ya kumwa pap na bosani te ba maman tout obolingaka janvier wata naka toujours de cœur na bango pombo ba soutenir nga moralement physiquement en plus bate ya nga ba pesa nga toujours ba conseil ya bien yonde bomo na mndeke oui janvier naza toujours na ba maman na bosani te ba frère nanga pe na ba sœur nanga ba ndeko to obolinga nga lokala Basile Lutula na kati États-Unis na kati States wana pendake ye pena na portaki na kati motema nanga na pesi mbote Cédric Panda garçon plein allemand maître lourd olympique Mandembo wana penda bazala nanga sans oublier sœur nanga Clarisse Moyimbe maman présidente Clarisse Moyimbe na pesi mbote ya Alpha et foot mwana yolo ya solo na bosana binote na yebi ke bolinga janvier wata mokonzi mwana ya ba mama ba gros bisous. Mais janvier to solaki na Karine Zolo la isinga janvier aza mois ya kokita mikolo yo boluka bo activer janvier na habité janvier qu'est-ce qui se passe relation na Karine Mokonzi zo ke ndenge nini parce que na héritier watana betobi ki déjà zarango déjà c'est bon na Karine Mokonzi ouais Christelle Lova place aux na pesombo te mère des nations Karine Mokonzi za mère na ngane na ebsaka batu so bat ba mona image ya boye si le M sous que na ko master za grâce à Karine Mokonzi relation na ngeza toujours bien tout sur la presque chaque jour mikolo to tike na moment manken ki abuso bato fuli ba yuma pe tonde fi rigola ba to fula su yuma te to fula ba Yvette Kalombo lelo 4000 tu continuer ka kotanga komba Yvette na Yvette Kalombo qu'est-ce na bito oti ko fula Yvette moni le mo boy ngalo ba vérité o bato ba oyo ka bato pene ba mona mdaki oui j'en parle ba vérité to fula ba Yvette Kalombo lelo 4700 na YouTube e futi au moins te que lelo moi rentrée scolaire ba na classe kitoko ozomona moi ndaku kitoko au moins te que Karine a participé na tolobani na comme biso ko tobaka 5 chantiers yana te wana ya biso te yana ya fati te na wani balobani na bosa na kutu mongo fati loba to na posa mutu to a créer ba emploi de Karine a créé peno senti na kati YouTube madame YouTube mutu na mutu oza musana tanga zo yedi ba jeune azo yedi ba sœur azo yedi ba camarade na eza bien osoma na ngai lelo so bat bazo mona nga boza grâce à Karine Mokonzi mais to comment comprendre que tu fula su yuma te yuma suka to fula Yvette Kalombo. Mais Karine Kale même Karine a continué à 12 ya Arachou na Yvette Mayamba. Te Karine maramona kokota ngote na ndema bete d'être Mayamba chaki apui bakangisa. Te omoni Karine na ndema bete. C'est des jours. Te zongela ko démarrer ka. Te omoni bangonde bazawana na ndenge mabete mon ebsa bango ke mutomeka na Karine ba kaza na problème na jambe. Pas Karine occupé sous bangoti. Et si to pese bango ba chance mo boya muki na batamu. Ke moni Karine ndeto na YouTube ezala deux personnes balinga bakangisa batute. Ezala kwa Ken Piana, ezala kwa Karine Mokonzi. Bango balinga kute ko kanisaka mutu est-ce que mona Ken Piana akanisa mutu bafinga ba papa na bango bafinga ba mal bafinga na bandeko ne bafilma akanisa mutu te ezo kwa Karine bafinga ba parents na ye bafinga ba famille mo bakanisa te bango kutu na makambo ko kanisa batu bazaka kutu musika nango Yvette ye mo banga bakangise abaganga bakangisa avant passer na biso Gabriel muta sengele ba pardon poster c'est Karine Tiabima Karine ko kota na ba profondeur ya Yvette te en plus Yvette ko peser ne mona Karine te Karine alinga ya tala ba poids léger te même atana box ndeto zarana ba poids ya ba catégorie ya ba poids atala ba catégorie net Yvette Kalombo ba ne wana ba poids nanga ngamo na jira bango nyonso po bango ba roba ndo finga Karine bandale lo ti lobby muto occupé bango azati kanga ne mna occupé ba Karine na ba janvier na fula su yuma te na fula su bango te yondo mona page ya Karine koma mingi publicité makambo oya ye so sale mission na yemo batie kombo ya mutu avant Karine postango fo futa mpako ya leta poza page o esala rabatu page o la rabatu et c'est la batu ba promotion ta loka ba bedachu bo senti ba kanga photo sala bo na page Karine poani ba ta la ba page ba Yvette Kalombo ba na ba page est-ce que ba page na mo ba to Afrika tango na to c'est l'émission héritier watana ba doit féliciter te ça ma bête faut pas féliciter ba bien longa na distraction te eza ma bête a kolonga na distraction mami te pa yende mtenga distrait Karine a foula ke ka poso makampo le sa émission na héritier na nde ma bête soki em subaki na guerre na Karine te em super émission na sala te lelo soka zo sala zo tambola zo sala émission wana eza grâce ya Karine muta foulé muta PC makambo za Karine to cracher so ben ngo za besté et solo est-ce que Karine na Yvette est-ce que ba na relation malamu to eza besté to za su na relation malamu te relation c'est to kunde ngo eza ekozala ka besté omoni
lelo balobani na mokili faut que ça reconnaissant na vie au monde biso ba janvier to bungara mais ton na yo vanda na raisonner na zongi na makolo mama lo tela maka monde zo funga mais zonga lisu te janvier ça pumbwe bango nyonso suna bengali bon pe pumbwe ba balobi aleki même na Karine et YouTube madame YouTube c'est Karine au monde bango nyonso to la firma ki yango te au monde bango nyonso tunde bazawana au monde bango nyonso kaka to la ye moko na yebi ke Karine aleki bango nyonso neto zalaka piri tita bo muto sala émission oyebo banda kopo kala na internet muto aleki Karine mokonzi azati pe muto roleka ka azati au monde to sa awa ko sa ba vantité acteur à film à Koufate même à Tabaken Piana babi que acteur à film à YouTube Karine on a encore sorti on a pas Ken Piana et ça taba Mike Lokamba bango nyonso no bi acteur à YouTube c'est Karine Mokonzi trop ta conscience à bajouter soko yé ba fait ba vida kala ba fait ba vida kala comme un écran yé moi yebi que makambo tikala pa Karine bon so ba vendre on est to vendre wana bon bela ba kete Karine penda c'est normal penda que fiana sa combattante au moins ça bon ma vida kala au moins te mutazala na makambo ya grâce Gloria merci félicitations ya Romain Lukavina félicitations Romain Lukavina mais ba yo comprendre que YouTube appartient à Karine to bien que madame YouTube à l'équipe bango nyonso janvier mais to kende siko est-ce que koko magora na poto Karine a koka Gloria non yebisa yo talaka muta banda oleka bango nyonso to siko bike batu ba monike libe ba lelo libe ba Gloria na Karine na Paris siko ba Gloria si ba vida kala ba Gloria à 8 ans on appelle déjà comment tambola osongela Gloria à 8 ans au moni batiki la espace tanté au moni tango za na makambo profiter mbala moko kaso na lobité ils ont la grâce mise ba botaki mais l'air mo ando kota kana actualité mais au mona que malgré ça ya ko diminuer Gloria batu image d'abord aussi ba effacer les tableaux m susu batu ba mona ka Gloria m susu lelo to lobela effacer les tableaux ba tiena ba page ka koti Paris kasi yango wana ba otiena ba page vraiment kasi ba otiena ba page pour lelo koti Paris c'est normal pour ando souffrir na Turquie sur na Grèce pour lelo so à koti Paris pas des na savonté pour des pour na nzela mutu nyonso to même atati tando zano ki Paris baya oui Michel ko damboka MC quand même ya koti kaso na bi quand même ya koti ça pe na batu musube ba Hollanda si mais Gloria ba okota ba Cynthia Wadola ça pe na Grèce ça kota pe Paris ba Cynthia Wadola zaki rival à Karine te rival à Karine na YouTube ba bi ke za Gloria américain te rival à Karine na YouTube ezala grâce mbise mais Karine a mêlé makambo te Gloria te bango Gloria passe te bango basaki ba rival ya Karine na internet ezaki grâce mbise ba Gloria bande ko ya diembela ka Karine au monde batu ba diemba ndo diembela grâce mbise nepe batu ando diembela Karine osomona Karine mo bena ndo tala bite rival nanga c'est grâce mbise ba Gloria te biso ba Gloria ndenge moko na ba grâce te biso nyonso ndenge moko mais j'avais Gloria soit à côté Paris ko ça Paris a problème à côté Paris au sala musa ne bien à côté mais kokuta na ina kokota Paris eza mabete ken pia na pa kenda Paris batutu sozana na makambu na yo zaka na mukanda no bien visa na yo zaka obundi ndenge ya betaki mai ya luki à côté Grèce le lo azui grâce moi ressemblance mait boya kina na dingit boglo ya katsa na dingi mutu no sayibi à partir à Turquie a beti mai pa butu yo wana na Grèce ba loba pe na Karine ke nanzela makoto te Karine ke nanzela makoto yo ke ndari ici nzela risi po côte Allemagne faut zoaka avion Karine poto nyo sa kena na ba avion ngana ke notika Karine ti azwa avion longo asali transit na Turquie alongo Turquie a ke risi alongo maman soki Hollande Allemagne mbala moko ti Paris ya kena na ba avion ya beta mai butu te ndenge batebele bazobetaka lelo te ya kenda peka na ba avion ye pepo na yemba ye pepo mteme mai ye maite ye sala kutu risque wana te ye penda maite ye penda mata ba avion na ndenge mabete ba finga avec Karine kenda ndambu o ya kenda ndambu ya ba avion ya kenda tende baninga ba okene na biso nyonso te zaka risque komata pa avion za risque mais nzela dingi suka o mona mnake ayo so na dinde sili na ko ke pensela wani osala bolobaka te ngapela ngana ko na minutes ko glo langi a réussi parce que à côté Paris na mukanda te salika bien pour bando kanta ba lobi ke yaksko ayena mukanda Karine ozana ayena mukanda te ressemblance mais wana pe benda c'est mukanda nino kozwa abi azu mukanda na Grèce ba ina mobile ne tout ba bazo mikanda na Grèce pourtant bazwaka na bango
Yé na en place. Yé na en place bando loger mon place. Kana nous gloria mo rayibi marambo na lo beza solo. Yé na nous place ande ko vanda place bando loger bango. Ya Kimara. Yé mukane o place box ngune na Grèce. Ya Kimara simbarate. Aroma fouté là. Si quoi on mukanda ni bato bazo mikanda to bi bon bazo ba carte mo ba ngable ba kenda zo mo ba 120 ba 130 $ par mois. Ya Kimara place na bando fouté là mbongo pa mo bani wa chaka izim. O asentarai na ndenga mabete. Soka kie poto le la continue à Paris wana ressemblance. Mais wana pa kate makiki te ka loka glory online. Batali kam o c'est kate to bani. Ba mikanda nyoso o glory bando pesa etita bando simbati. Makiki ne acha tatouage. Ya tata kasi yango wana e bande ko simbati. Kote lindenge ni. C'est kote lindenge. Kanda ya mama wana mususu penda ko yepa bité. Batie pe ka tatouage loka glory. Oh ya zela wango ba pesa glory. C'est normal. À côté félicitations ma chérie Stern Nabiso obundi à trop surtout ça na moi bakuta na Karine bakuta ndeni Karine avanda na Belgique ya na Paris bakuta ndeni pa Karine déjà na Kinshasa Karine déjà na Kinshasa ba lokuta na Gloria la ngite pa Karine na respectera nombre ndenge ba star ba vivara ndenge Karine penda sala penda non abimarata ça trop palin so azana poso question meloko akei une façon yeba délire bango ba kenda osala sala te yo bo mona ki garda toujours dignité na garda toujours valeur na Karine star akuta n'importe qui te nandinga mabita okuta n'importe qui te titan Karine Star madame YouTube okuta na ebu mais toi pas okuta na grâce mbisi ba che Karine mal à l'aise te au moins déjà parce que dio na be bazo ino sacré faut sangana bo yebele azaka celle contre tous kasi so basangani so basangani Gloria nano zina ni grâce mbisi bo sangani bo attaquer mutumo ino sacré bo attaquer leader et ara bien ino sacré na bino ba journaliste faut attaquer ka Karine pa Karine batu basangana ke bele to tikala kanga nae mutakotela ke kanga to bengala batu nyonso pembene mutatika nae kanga isa na tikala kana mami madame YouTube on dirait que arriver à Gloire na Paris belisi bino bamba na mami on dirait belisi bino moi te belisi mo li komata to mona batu nyonso bakenda bakota yo kunde mto poser nga question o na ebe kutu pas même na tala na ba page na tala comme na bete kon karanga kunde na yake na ikma Gloria te ba ba aussi ba vida kala bete so masolo ba actualité ne ba hérité ne ba miange mi de mo so bete ça moi bien to bete ba actualité ba to ba sana actualité o eza actualité te o eza que Gloria a continué Paris souhaiter bonne chance na souhaiter bonne chance Paris jamba sungae azo mukanda surtout sana mwana déjà na mukanda janvier ati na mukanda Grèce on dit maté oyo mo lobi ka zena makiki simbati tita a continuer ressemblance a continuer ressemblance. Parce qu'on a eu ça, continue la ressemblance. Continue la ressemblance. On a Aurélie Kabé, c'est une place Maramou na Zolo, continue la ressemblance. Christelle Lova, na kosu bien na koste na poto na lo bana bana poto o batala ranga. Donc mama te ke to dit que c'est là na ezapona na mutunyo so poto za savante ba do andolo ba ke Karine Mokonza ko ta Paris ta ko ta Belgique te lizo na Paris. Bon ba banda ko seke mais à côté Paris liboso na bango. Ozo ba te belé ba seka Karine maza siko na Paris. Poto za savante même atati to okende. Même atanga janvier na okende. Et ça savante mutu tena ngwana e ba tresi mbele nga bana Paris. Merci Janvier, merci à Joe Lili Atal en chair et en os, merci à Karine Nzolo le Motema Liberté Closet et pourquoi pas aussi à JP Batiki Koko Bawarian. Janvier tout le monde héritier Watanabe na Kindu, tout le monde mal lelo mi ange mi démon. Par rapport à fort pays. Est-ce que Janvier l'autre rôle bapé que nemi ange mi démon pe boyo pour participer même sur la promotion héritier Watanabe quelque part. Ouais, on a participé à ma casse. Avant disque et bima déjà na bando lobela déjà dit que on a mis ange mi démon. Yo mona penda que tout ça là ba vidéo to côté là héritier. Na maramunio surtout. On a toute conscience ya batu oh tout ba yebi bata na potonio surtout. Déjà yebi on a mon héritier soldat héritier. Tout ça la promotion penda que oh ya lobela disque. Tout ça la promotion penda que ya opanza sango. Il y a mi ange mi démon, il y a mi démon mi ange batutu ba yebi lelo penda résultat na biso penda to yo comprendre penda que oui disque na biso simbi partout aux tambola na ville à Kinshasa fi na intérieur na Congo bomba héritage obeta lelo to za parmi ba numéro 1 parmi ba bimisa tout o ba bimisa fallait bimisa ka héritier bimisa bina filé pas bimisa mutu tout abimisa bon comprendre que héritier l'équipe bango numéro 1 so que partout na ba au monde ba beta 4 chansons héritier na ba ba nyonso monde zo monde que calendrier héritier au monde que ba bimisa héritier ba limba ba avion arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ouais ezali na ba cuisine
spécialisé na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubu tu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Osotu na ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboukou l'une de P6 3051 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Surtout Tobani non ana qui pas au publier calendrier na ye. Si aza musicien botant a publier. Tout pas Azobima Makasi. Azobima Makasi déjà na Kinshasa awa. Mission o azobeta ko le héritier ça te. Na ba production. Lubumbashi, Koyozi, Neso azotambola partout te so partout azotambola déjà na Kinshasa pour avant bandobima non libanda a satisfait non bana Congo openda ba yembe disque na mutema moko openda ba yemba ki miange mi demo tanga ko ça awa déjà ba Côte d'Ivoire déjà bolokaki ba fui d'ici pas bimaki azongaki mais a otambola pelo mona meke partout o ba toute place azotambola pas otambola non et ça gravité pas dire que j'ai signé ba fouille a dit que par rapport ya ba contrat ndé bomo na ke héritier zobima zobeta koto azongi a bete ba village chez Temba zobeta na ba campagne pour na ba concert wana par-ci par là tout le monde meke ba producteur bazo ko approcher pour ba sali pena ba tali pena ba mo pena ke oui disque héritier et zobeta ma janvier nzembo pyromane a fait rigola jije ni instant yoka kango et o kango ne bon nga penza na ndama bete nga yoka musique faire rigoler j'ai des nuances la bonne musique na félicitations na nzimbo on est salement bien nazo mona pena que oui ezobeta ma partout surtout na taper na ba page mona pena que na ba grand star ebeta ma partout ebeta ma page ba pena bazo yoka na ba nzimbo héritier te yebenzika nzimbo moko izaka moko iza disque héritier siko sous 28 chansons nyonso ezobeta ma yeki nzimbo moko c'est normal ba tu faut ba yokango ba tu azo comprendre yemi pe kitoko son kitoko makasi félicitations na sur 10 non bon pour le monde on repère 5 non 5 et mérité be trophée nzembo te siko non te batu bazwa non temps royo kango mais siko non te siko mba mo trophée on a pena to komo kosa so kangi ata moi partie ndam te non na kangi on te non pena na kangi on te mais na yo kango ka yo kangi ba nzembo ya mi ange te ya mi ange na kangi pona za pena temps yo kanga suna na la la mko yo mi ange yo pena na yo kango le mo na koti na yo ki na mais non na kangi te mais non zibina temps penza yo kango be bandeti sukati mais so na vai na baba ndi na tambola na baba ko kamza ki batie pyromane na yo kapena no zo temps yo kango mais ya okanga pena non na kangi te. Janvier Tomoni lisolomo chole kana awa c'est le scrum to ki baza en bonne relation na petit héritier watana betozaki neko dernièrement na concert yo boza ki wana to na concert na ma compagnie après Tomoni kara babilo ko réseau o bakangi c'est le scrum azotonga héritier watanabe l'autre yebi yana kulutu na musique existant na ngwa parce que héritier dans le roi moi na suka wenge et là on est au sala que l'autre division contre entre héritier na c'est l'autre tandis que va coopérer on est à pour na album dynastie to vraiment c'est le scram à l'accès vraiment amour envers petit na héritier watana rectifier nos paroles petit héritier petit ya c'est le héritier faut rectifier nos paroles petit c'est le il y a ça petit na musique petit à la raté na musique na biso que na musique petit existe à raté bango tout baba héritier wata ada petit c'est le tu as petit na ada doyen na musique ah te doyen na musique c'est trop diloba m susu que ambimaki na maison mère liboso héritier wana c'est bon mais ça petit na musique héritier pas bana musique kala na ndenga mabete ya mais ça petit na été faut rectifier le lot héritier ça patron ya orchestre munini le roi la team wata aza penda ke azoko encadrer batu na batu a mikolo ne pas azoko encadrer mabenga bango ba petit te osomona po baza makama musique petit la raté au moni ba c'est le scram ba vie na biso na yebi mais il réseau ça la bango ça ba jalousie mal placé au moni ba c'est le kala auto ibaka ando boka ba didi kinwani
oyo andoki kobwaka bashabani nonda ezalaka esu te selo akomensa nde cope na poto akomensa nde béchafaudage na poto ozomona eloko ozosala bango eza kisha tosika te lelo baselo bakoki kozwa responsabilité te ya kodéfendre maison mère omoni lelo baso totanga 2 missions 3 missions baodéfendre maison mère eza héritier eza ferré eza biclinton baselo bakomensa nango bacope ya échafaudage na poto eloko ozosala bango jalousie mal placé lelo selo asalaka orchestre na Kinshasa motutu ayebi selo asalaka orchestre na Kinshasa motutu ayebi orchestre ne suka akenda kutu bapoto moko ya pasi ya souffrance abandi batirke azongi tanga keka poto bosindolo orchestre kufa lelo force un exemple à suivre le roi babina filé ba musicien le roi musicien ya Fabrigas mutu le roi bina filé azwa stabilité orchestre voyager na orchestre en plus ba musicien bina filé ba lekisi leo na stabilité batambola na ba non pas jusque là tout le monde non il y a musicien il y a bien affilé baleki c'est le na stabilité baleki na stabilité bazana ba voiture ba viva kitoko ba futa bandaku en plus ba kenda ba voyage est orchestre a fait maman lo ba musicien il y a bien affilé baleki c'est le na stabilité non même au moins le musicien héritier totie bango ta papa ba misé héritier baleki selo banda le tilobi orchestre o héritier vanta stabilité orchestre ba voyager est c'est le ndenga sana ko faire voyager ba musicien congolais orchestre mo banda a longo na ba kenda ba poto mérite même ba misé ba kenda poto bazongi ba to sa fierté le kumu ya maison mère eza ferigola eza héritier ba selo wana eza jalousie mal placée les autres yebaka na ba yeli lo ba ke batunde ba jaloux na ti bon ça ba jaloux par rapport à ça la rani na Kinshasa comment ça échafaudage les jaloux na ye banzi au moins tu na héritier yo omoni faire rigoler na lo ba benda ke ba yuma ba vida kala eza seleo ndep la fala mba jaloux eza seleo aza jaloux ya ba ministère congolais na sens nini au moins tango ya banda ko boka ba son excellence baninga bavanda banda kutale tanga no boka ba joka makasi ba shabani nonda ba biscuit mbala baninga bando tale baninga ba côté la jalousie lele comme baninga au monde ba héritier wata na président de la République photo check au monde héritier wata na bedachou au monde na ba maître kazi et loko zo sala keto yango wana ozo uta poto zo héritage zo na charge banda na hôtel na ba voiture Nako bimana pour kende moi m'so ambiance ba peso sur quelque chose. Ça veut. On est ça jalousie mal placé. C'est là comment zanga ma. Non tinda olo bana c'est. Tu na olo bana makam o ya zotonga pe batu. Et ça qui jalousie mal placé rita za moninga na été. Et ça za patron ya orchestre. Net petit ça la aza petit na nini. Petit na nini. Mona suka wenge. Ils ont le président de la République ne trouve na Fati Beto Vandi Boubou. Ana ba ministre msou baza mikolo na e. Est-ce que yo ka ministre mo ka l'école ba ke Fati Beto petit na. Nous avons dirigé. Ils ont le héritage ont dirigé. Nous avons simi bendele ya maison mère lelo. Ba tutu ya maison na ngatika lo bisata disque. Autant que fallait bimise calendrier ne. Ba misa maison mère musu be bazana ba beta pe misi fa ba bimisat. Héritage oza. Abimisa penda ke calendrier ba bimisa disque jour mo na fali. Tala lelo tia dominé na fali. Est-ce que c'est le robe ça dit ce jour mon na fali? Yebi disque c'est le. Est-ce que c'est le na beta musique na mboko? Ya comment est coopérant? Merci na faire rigola. Ndo benda qui pour na 13 000 sur 14 000 on de comme le c'est biloba. On a montant. On a montant ni no PCA dynastie. On a une dynastie. Ya on de comme c'est biloba loba. Yé peut faire sa carte ba songi ya artiste congolais. Non on ya artiste té. Pas année sous mission té. Ya comment est coopérant. Yé peut faire sa carte ba songi. Dans studio na studio zo papa ba featuring. Abeti même c'est mon là. Yo zela yo biti 35 bon. Tetoye baba tunyo surtout bazo sala abeta winzabi nzemba ebetaka abeta bon na fali pupa ebetaka ti ototonazi sikotala ba misa beta na ba beta na fali yango to yokaka ngo sikwa luka misa mwa beta na ta featuring simba selo ayembi misa boni ko to tika ba selo ba sa su kopa musique te tita ba selo ba sa su copie ya musique te ba koma na ba cop na bango nda sala na poto moni lelo faut affaire na ba innocent il faut affaire na ba gazma oite bazo lia la musique net vérité balia na musique au monde qui na poto pour na musique azongi pour na musique ozomo asala na poto te ke bo mon héritier la mugi 7h du matin ke musala kayute ye kayu na eza musique c'est le kayu na e koma il faut mata kuna na betage na poto azongi en plus oyo ko sabiso o blusa 12 ama na betage nini na na poto oyo ko sabiso o blusa na lati ba 12 000 €. C'est le yango bafuta ko combien ko somba blusa 12 000 €.
botika kokosa bisoko omoni biso bana kipe miso se fungwama tokoma oyeba tina ba salaire ya bata ba poto yo musani euro bako futa 10 000 euros na poto net c'est na classe ni yotani na formation ni formation il y a des rois de la forêt. Le roi de la forêt. C'est le omoni le réseau ça là eza jalousie mal placée le ba héritier stabilité au senti que qu'est-ce que voyager zozonga nde tozomona ya ba fali nde tozomona ya ba fere nde tozomona ya ba innocent ozomona ya bino musala na bino se kufa bolera suta za mabanga te onde mutako mona yo boye amonaka c'est le mot abeta na maison mérisili mérité tant mutako mona mo que artiste musicien o ba défendre couleur ya mboka c'est le défendre biso nani na kisongi songi ozo défendre mboka na kisongi songi ba spiritas ba siliki vraiment ndenge c'est lozo tonga héritier watana bon ko silika c'est trop diso de bito qui paie trop to fula e ba yuma ba vida déjà kala de faire rigola ba yuma basilu to la makamano to ba yuma ba vida kala maître Dadi Bigis ba yuma ba vida kala cede alamba ba yuma ba vida kala iso mobali na peso mbote place oza maître Mika Mongo ba yuma ba vida kala ezande ba selo jaloux na fala yimba ezande selo. Merci beaucoup Janvier, on est à la fin de notre émission. Merci beaucoup à toi. Na habité bateau tout balingara Janvier Wata, Janvier Mokonzi, na habité Nengo Sangisara yango. D'abord juste une petite communication. Na bateau tout bamuna moi Janvier moi Kala, moi Mikolo zo moi Anate. Ouais, na ki moi ba préparation ma rambele ki mo belé talara Janvier Wata moi na ba maman na bi ka ba papa. Karina otindo moi Turquie il y a un mois. Ya solo il faut tinda ngaka te talara mami de moi na bi ke bana membre ba chinois egoya nango ka biso to rapprocher tant na tant to pesa tant na temps na bi ke na voyager na ngaka ndingi zalaka ya wuli mouchet code mboka et si to sola ki Jango eke kitoko na bo Saint Jordan français ka un super player Europe na bi ke Jango eke ndi bien na bi ke naza o to azana posa benga nga pona concert o amoni ke na lobby mabe Élysée abenga na plus 243 89 50 53 549 kumwa pap motema ya mère fait ba solution na peso Aurélie Kabesa na peso mbote maman Brazil bokomba maman social o asala na ba circonstances nyonso na bo sente serre nanga Rachel Ramsey 001 mwana mwasi ya pembe akota ngubite na ndaku ebisinga janvier mama bezo préparer pour na yo talaka mwasa pimba kota ngubite na ndaku mwasa pembe na kati États-Unis mwasa ya makambo bel singa janvier faut za iPhone Pro wana oba tozo gangela kala mingi te zana calme na ebine na tindelo yango zana kitsa mo motema hotel nga binga janvier wa ta totorine ya tendo plus 243 89 50 53 549 mère vie ba solution motema ya kuma papa na bo sente gi basket mo konza double continent Cédric Panda garçon plein allemand na bete maître Dadi Bigis maître lourd olympique, maître Zeti Balebele, Yolo Eni, imbattable. Okay. Je dis merci beaucoup à l'assistance de ma consoeur Divine Lipanza qui est là. Mipende Bombé. Je dis un grand merci à Jolili Atel en chair et annonce. Babiso Rosan a besoin. Moi si na yo angenga. Benga Peggy Titan le parallélo. Kana bloc commercial wana. Maison grâce sur grâce. Ezo là qui saba momi. Vous avez besoin de faire un mariage coutumier qui toque au nègre au monde na fandi boy. Mariage fandi au dot vraiment boya na maison grâce sur grâce et pas madame Jenny. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Jolili Atala, yena bandela kaye kadete kasala, Jupe Batiki, sona ke na nenga Japon na moni couple Boboya, hein, Bobouya, donc on appelle si bango mbote, Cédric Bobouya, un grand merci aussi à toi, et merci aussi na Julia Kwete, pourquoi pas aussi na Karine Nzolo, le moté ma liberté closet. Donc on se retrouve à la prochaine, restez branchés sur notre chaîne YouTube Fimbu Fimbu News. Papson Mapungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a bato elaki yango donc makambo ekende bien Gideline Mokonzi. This is London.
This is London City.